tokota bokota la famille bokota kandenge tolobaka tokota matière ici ekoti la famille tokota penza awa makambo ye pasi makambo ye somo nanu na yoka président na biso Félix Antoine Tshisekedi koloba bongo te e osala pasi pona bakabiliste nyonso tango na oloba bongo tomona bandeko nyonso o basutenaka Karaisi o nyonso basutenaka mama na biso Olive Lembe o nyonso basutenaka mama na biso Jeannette Kabila bandeko na ngai eza na basekele ba vérité ewuti kobima awa na poasa bandeko na ngai na yoki nga moko nzoto malidi kane na lobaka eza babilo mosusu la famille soki oyoki yango ozomituna nzambe eza ya solo na oyoka yango to na oyoka te tambola mokili omona makambo tambola penza mokili bandeko na nga omona makambo na Congo na biso na loba nanu depuis Congo ebanda tina ndenge tokende nango la plupart ya ba président soki aza na pouvoir mingi balingaka kolongwa te mingi balingaka kotika te tomonaki mutu oyo ya liboso asalaki exception ezalaki Mobutu Sese Seko mais tango ye pe abimaki eza teke avandaki na Congo te akendaki ko se loger ailleurs eyaki kosala keno papa na biso Mobutu tina ndenge akufa tina ndenge bakunda ye na Maroc azonga Congo te eye kosala keno tango président Laurent Désiré Kabila le père ayaki kozwa pouvoir bien que umelaki te mais malheureusement bayaki koboma ye la famille alors tango aye kokufa nde eyaki kosala keno mwana na ye na kombo ya Joseph Kabila Kabange ye mutu akotaki na pouvoir kanenge ezalaka bandeko na ngai tango aye kokota mbutu pe eye kosala nini eye kokota ayaki kosala manda na ya liboso aye kosala pe deuxième mandat na ye bandeko na nga makambo nyonso ebando tambola mwa bien kanenge ezalaka jusqu'à ce que ayaki kotika na ye pouvoir jusqu'à présent ebele ya batu bamitunaka est-ce que atikaki pouvoir na volonté ya ye moko to ezalaki na batu oyo balobaki keno Joseph Kabila Kabange il faut atika pouvoir atikela pe mutu mosusu asala to ezalaki ndenge nini bandeko na nga lelo na ye na makambo na ye penza na makambo la famille tango na kotiela bino video ya papa na biso ye moko Félix Tshisekedi bandeko na nga Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba documents ya quartier okozwa ba documents ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus ah oui tolobaki te tolobi bien y compris les documents opesi mbongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu moi sensibilisation kandenge ezalaka na système moko bien na système moko tokos na système moko kitoko la famille bamapango akoteka yango yo sombelaka bana no lupango ekozala malamu mingi ngana lobaka toujours et encore c'est bien c'est vrai ko salaka ba voyage to salaka kilikili to salaka ba matakita mais de l'autre côté il faut peto kanisila ka bana na biso parce que lobito lelo soki nzambe abengi yo soki ozate imagine mwana na yo akomi kotelengana mwana na yo akomi kolala na balabala ekozala penza pasi mingi pe mawa
Salut, 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 chers Bouchou, salut, chers abonnés, salut, chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo na memeli bino bandeko nanga Joseph Kabila Kabange na famille na ye mobimba. Tango to lo babongo famille mobimba ezaka bana na yete. To mona mwasi na ye, to mona bandeko na ye, to mona pe bandeko mosusu oyo to bengaka ba kabiliste. O nyonso basutenaka Joseph Kabila Kabange. Bandeko nanga bon matisa ba volume awa makambwiza. De l'autre côté, na yepe lisusu na yemoko président na biso Félix Antoine Tshisekedi. Bandeko nanga papa na biso lelo ayeko bimisa nyonso na poasa, ayeko bimisa makambo bele oyo peuple congolais eyebaka te. Oyo bandeko na biso ya ba congolais ebele bayebaka te. O makambo penza Kabila asala tango azalaki na pouvoir. Bandeko nanga makambo ezali. Avant to kota na mamo zindo avant na loba nyonso. Ekozala mwa bien. Naya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi que chaque fois que to sala ka émission ya sika la famille bato sika pe bakotaka. Yango na ko sensibiliser batu nyonso ya sika. En tout cas si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos Makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu yaba linda bambote na Madame Gracia. Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bosani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya mwasi et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti. Tozali na gamme complet ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozali na problème ya hémorroïde interne, topé externe. Papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Bona maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Sensibilisation la famille Gavker ayeli biso ba solution ya kilikili, ba solution ya kafu, ba solution moko ya kitoko. Ba mama ba papa bino obelaka ba tension etungisaka yo o tamboli ba hôpitaux mais au mona kati no changement ezate benga Gavker. Eza na batu mosusu bandeko nanga sucre ebetaka bango mabe ba meli bilmela nyonso mais sucre echangeaka te bandeko nanga batela santé na yo benga Gavker na ndenge moko ya bien. Pona ba papa na biso oyo ba olelaka mikongo pasi hémorroïde ezo dérangeaka bango papa mama bisika nyonso landaka étoiline
benga Gafker. Pota libumu des années et des années. Obikate, meki, melignon se faut qu'on me la met. Rien ne change. Et kozala malamu, benga Gafker la famille. A sungayo na ndenge moko ya bien. Pona ba mama, oyebike kote na yo matrice si elemba. To matrice koma na ngo malili moyo obota izate meki melignon so o babalo bakakeno mela me e o simba kate. Bande konanga. Benga Gafker azawana pona bakawana pona baka mosusu ya bana bazolo bakate o boti penza mwana oloba te mwana zaka kato abando loba à un certain moment mwana kati koloba benga Gafker bazalaka penza makasi na ba situation wana na ndenge moko ya bien. Voilà la famille kande na bando pesa bambote na continuer nanu ko pesa bambote nde na kotiela bino message ya papa na biso Félix Antoine Tshisekedi. Bambote na ngana yemoko madame Gracia Mpoyi, bambote na mama Lisi mpitu ya balisi, bambote na mama Eugénie Zemanga, bambote na madame Madrine Mafuta, madame Judith Diampovisa et sans oublier na système moko ya bien madame Basila Mboyo na système moko ya kitoko. Voilà la famille kande na obeta masolo natiela bino nanu message ya papa na biso Félix Tshisekedi tolandango na bukebi nyonso toyoka alobi nini pona bandeko nyonso bakabiliste nyonso alobi nini bandeko nanga nini oyo ezalaki ya kobata malelo e komi kobima na poisa. La famille tolanda, on se retrouve juste après. Ma famille ya Joseph Kabila bazali kozwa mbongo, non pas kozwa, koyiba mbongo ya ba passeport ya Congo. Plus d'1 milliard de dollars ici et KI. Alors que bandeko na biso ba papa ba maman o basaka na affaires étrangères ba uta ko sa grève ya ba mois. Nous avons le passeport qui coûte le plus cher au monde. Mais nous avons les fonctionnaires et affaires étrangères bazana passe. Bandeko na biso bazana ba ambassade biso to vivaka de temps en temps na libanda to mona comment ba misu ba kufaka bazangi na ndenge ya kokunda bango. Parce qu'il y a des gens ici qui s'approprient de l'argent du Congo. Et ça, on n'a aucune chaîne de télévision où il y a des mensonges na bango bavandisiao. Yango na ina ibisa na mboka na koki kokima bino jamais. Jamais na kokima bino, au contraire bango ne bakokima. Parce que détermination o biso tozanango ezali yako longi sa vérité na mboko. Na zongi po na kolakisa bango que nako banga bango te pourtant biso to bandaka komba oyo na yebi esika bango balaki te nako kima mutu te nazali awa nazali na mboka na ngai po na ya ko pesa peuple na ngai victoire na ya za koluka. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup mon amour. Voilà la famille de retour makambweza ya kobebawa. Makambweza ya kobeba, makambweza ya koinda, makambweza ya somo. Balandi nyonso balandaka Étoiline Ines TV, si je ne me trompe pas, na yaki awa osala émission moko, tango to yaki koyoka, ba makambo o ya ba permis de conduire elingaki bima, papa na biso Jean-Pierre Mbemba a promettra vraiment que non d'ici fin ya année ba permis ekobanda kobima ngakutu na yaki kobeta awa CT. En ce qui concerne le passeport. Nalobi, namboka na biso eza mwa pasi pour que omona mutu na mwa pièce d'identité et komi pasi nyonso tokoki kosala ezaka mbongo. Ba pièce d'identité o mingi tozwa kezalaka ba carte d'électeur na ba carte d'électeur wana tozwa kango. Pourquoi? Parce que il faut tokende ko voter yango ba imposaka batu keno il faut bazala nango. Et à part sa carte d'électeur wana wapi kuno koki ko voyager nango bisika te. Donc ezaka kawana pona ba élection kaka soki ba élection esili c'est fini valeur nango eza lisusu te yango bokomi komona ebele ya batu ata soki akufi na balabala. Moyen ba reconnaître bato ba luka famille na ye ezate. Pourquoi? Parce que bato bazana ba pièce d'identité te. Na lobaki makambo ya ba passeport surtout bato oyo bazali banda mboka. Bande konanga pona kozwa passeport ya mboka na biso ezalaka facile te ata mukete.
boko tambola ba ambassade na ba ambassade bandeko na ngai ezalaka pasi pe mawa ezalaka pasi pe mawa ozwa passeport oti kozala na mbongo na yo et d'ailleurs pona batu o bazali banda mboka boyebi ke ba passeport ezalaka cher comparativement ya batu bazana Congo et yaka toujours cher je ne sais pas pourquoi na yebaka te na yebaka te bon vérité yeko bima na poisaka ndenge bimaka président na biso ayekoloba donc batu o bazana à la base selon le président pas selon ngai na boy na ngai ezala te ke non mama etali nde ayaki na makambo na boy selon le président alobi batu wana baza ba kabiliste donc kabila na famille na ye selon le président nga na lobi te parce que na mona bango te nazalaki te eza mwa bongo bandeko na ngai biso tobetaka na biso analyse toyaka te ke non na ya koloba ke non eza mutu tele nazalaki te moyen nakosa eza te nga naza mwana nzambe na système moko kaya kitoko voilà ka ndenge tomesana na biso na batoli na biso la famille lelo Étoile Nines TV aye na toli kande na pesaka batoli nga mingi nalingaka batoli oyo ezotalela mariage nayaka na batoli te ke non naya na batoli moko boye ko encourager batu basalaka buzoba te nayaka penza na batoli oyo etali mariage surtout na boyaka nanga nini ba divorce nga nalingaka te nayoka couple moko boye balingi ba divorcer nalingaka te na préféraka toujours koya na batoli kopesa mwa toli na ndenge moko ya bien voilà toli nanga ya lelo na système moko kitoko la famille eza kaka pona babala ba papa ba mama ezalaka toujours bien en tant que couple bozalaka na mwa tan na bino mibale bozala na tan na bino mibale mwasi na mobali ata soki boloba keno toza na mbongo okende restaurant te kobima eza kaka okende restaurant te kobima eza te keno il faut kaka tokende place moko boye te mais tan na bino mibale boyebi ke boza na bana oui c'est vrai mais jour mosusu kaka ndenge ezalaka bolobi keno lelo penza tokende soki na parc moko boye tokokende na place moko boye ezalaka kaka bovandi na bino bosololaka le fait ya kosololaka wana ekolisaka penza bolingo esalaka keno na makambo mosusu peut-être oyo yebaki te na kote ya partenaire na yo okoyeba ngo siko soki boza kaka na ndako mutu na kwa na ye oyo aye et surtout na kilelo oyo tokomi na biso ka na ba telefone na ba wifi oza na wifi na ndako kote o mobali na telefone yo pe mwasi koto na telefone oyeba te mobali na yo na mutu na ye azokanisa nini yo pe mobali oyeba te na mutu ya mwasi na yo azokanisaka nini siko to bokozwa mwa tan wana na bino wana bolobi keno tokende mwa quelque part to vandaka bobetaka mwa masolo moni ndenge nini ane oyo façon na otretaka yo façon na se comportaka envers yo omonaka ngo ndenge nini est-ce que osepelaka to osepelaka te ezalaka nde ba place wana batu nyonso bafungwamaka omona peut-être mobali alobi nasepelaka na ndenge ozwaka soin na ngai mais tala jour boye ozaki na ba camarades na yo peut-être na lobaki boye tala ndenge o répondra kinga na sepela kite babiloko abongo mona pe mwasi asengi pe bolimbisi côté ya mwasi pe soki pe atuni mobali mobali pe de son côté alobi mwasi pe côté na ye pe alobi papa pe asengi bolimbisi ezalaka mwa bongo kendaka pe bongo la famille eza te ke non pour que bobima il faut kaka bozala ba jeune parce que eza na ba papa mosusu ba oloba biso tosi tokole te na makambo bolingo kokola ezalaka te na makambo bolingo bandeko nanga kokola ezalaka te yango bomona batu mosusu bazokabwanaka dans les silences pourquoi parce que oyeba te nini esalaki ke mobali na yo peut-être alingaka yo lisusu te mwasi na yo akonsideraka yo lisusu te mosusu oyeba te pourquoi parce que bozalaka na temps wana te ya kokende kosolola mosusu boza na ndako muke bokomi kaka kogangelana mona mwasi akomi koganjela mobali akomi koganjela mwasi mosusu mama kuna betaka bana papa kuna betaka bana esalaka pasi ya makasi mais soki bokozala na temps na bino bolobi ke no temps oyo penza il faut tobimaka il faut tokendaka il faut tosololaka ezalaka toujours malamu pe ya motuya na libala nga nalobaka toujours
ezalaka penza bien makasi. Point ya nanga ya mibale ka ndenge napesaka nanga batoli eza kaka point sur la considération. Je m'excuse. Tant on a la considération la famille ezalaka toujours bien. Papa yeba ndenge nini ya considéraka mwasi pe yeba ka ndenge nini ya considéraka mobali. Eza na ba couple mosusu omona peut-être mobali ndi asalaka. Mwasi asalaka te. Omona papa soki yake musala azongi moi incompréhension ka muke na ndako mona deja mobala akomi kobimisa ba maloba d'ailleurs ngam tunafuta ka ndako ngam tunaliesa ka bino yo kuto osala ka nini ba maloba bongo ezalaka bien te ezalaka penza bien te soki ozana besoin que non mwasi na yo asala encourager mwasi solola na mwasi na yo ezalaka toujours bien que ezalate que non mwasi soki apesi yo mwa kanda muke kaka il faut rappeler ye combien yo salaka makasi koleka mwasi na yo. De l'autre côté pe na basi le l'autre komi komona eza na ba place mosusu omona mwasi azozwaka mbongo ebele koleka mobali eza na basi mosusu soki azozwaka mbongo malonga. Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien y compris les documents. Opesi mbongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Voilà la famille kandenge na bandolo ba makambo considération mwasi ata soki ozwaka mbongo ya malonga na musala koleka mobali na yo to soki mobali asalaka te yo mwasi ndo ozosala ngana lobaka toujours soki mwasi na mobali bokutani bino nyonso mibale 1 + 1 = 1 donc mbongo ya yo mwasi eza pe mbongo ya mobali mbongo ya mobali eza pe ya mwasi biso babantu nde tozalaka na mwa ba makanisi wana kino mbongo na ngai eza ya nga mobali fo asala te. Soki bobalani bokomi 1 + 1 = 1 bokomi kobota bana siko fo kotalela ka futur ya bana na bino peut-être nzambe apamboli mwasi lelo mais que dire lobi mobali pe nzambe akopambola ye vie ekendaka pe bongo esalemaka pe bongo donc moi considération na côté na ya yo mama opesaka papa ezalaka toujours malamu. La famille na komi na nga na suke wana bye bye kaka.